na TV tant baleka ape bo ba fingi pe biso baleki pe bona TV ba bude bato gangi parce que biso tant to interpréter bato ça le roi de la forêt pas cité devoir au tade de motikile atika na wenge musique à maison mère na kota zo mususu place mo bazo yemba baza ko interpréter vocal à tade de motikile et bike ba kata penza ba kata répétition ba kati répétition ba gangelier ba fandisi pembe pour azoko kaka vocal à tade de motikile nazo yo kananga zo ya kapena ke bato kuna bazo kale ba mingongo ndenge mongo boye tout devoir oyo yo tika na kati ya bo excusenga na ba téléspectateur o bo zoto ya tala émission na biso na Congo France devoir oyo ya tade de motikile o tika na kati ya wenge musique à maison mère et bike jusqu'aujourd'hui bato bazo koka koleka yango te est-ce que vous êtes conscient mais yango na lobby ba travailler les sous ndenge so tanda ko travailler to interpréter bato comme abenga ba tade de motikile effacer les tableaux Congo France France.com site ya solo masolo ya danger masolo ya kitoko CongoFrance.com. Voilà, ok. Merci très cher téléspectateur Naebi. Vraiment, Boza et Belé à Kolanda émission na www.congofrance.com. Merci beaucoup à mon boss, monsieur Josué Dili Dipumba, pourquoi pas à notre manager, monsieur Junior Boukson Boukassa. On peut remercier aussi à Papi Messi Motomoko, vrai bien, merci aussi à Malolo Loris et la Congolia, pourquoi pas à Mamé Méline Zembamote, Mayabatu, à tous Pépélé, Yambetolo, merci aussi à Djogo Nabiso Balobi. Yo vraiment na bombio na no Chancel Mbemba Demide Gisèle Moulanga de longues jambes bien chargées bien bombées merci aussi à Mi José Bessa tout ça la rande to baki mingi fondation Billy Vumuka voilà la grosse moulu de la presse congolaise na sanga mon côté naza déjà na président Tade Demotiki de San Pedro l'homme makambu tout zanae mingi to beta na masoro mais quant à moi je dis bonjour Tade Demotiki. Bonjour la grosse. Merci beaucoup Tade Demotiki de moi mon ayo batunyo à travers le monde entier. Salut à tout le monde, donc moi de la femme, bonne fête à toutes les mamans du monde, donc c'est ça. Voilà. Ok, merci beaucoup tout ça en mars, dans mois de maman, mois de la femme Kandé Tolobara. T'as dit des mots qui depuis 2017, qui est 2018, la première émission il y a 2018, t'as dit des mots qui n'ont bilan qui est 2017. Et les gars qui n'ont d'abord t'as dit des mots. Ouais, pour moi, tout bien, le bilan est positif parce que on a promis au Congo, dans le monde entier, donc le bilan est positif. Donc bien que c'est le début, Tobani 2018, Ndesikoyo, eza année du bonheur, Mamotu ya bien, tout, Moukiliskozo est concrétisé, donc c'est ça. Merci beaucoup, tu as dit des mots qui les bonnes évolutions, il y a nano. Depuis ton zéro nano, bonne d'abord évolution, il y a nano. Nano, depuis bon ça fait que 7 mois. Donc nano, ça évolue bien, et on est en tolo déjà. Bandi déjà coupé ça sur le biloko zobela donc ba yoki d'agua tomate lokola générique déjà. Na mois d'avril oyo déjà vers la fin, ba on intégralité en nano donc nano déjà c'est près que déjà à la fin. Tous la gars affiche ya déjà semaine prochaine. Biloko ya à partir niveau mikili. Tout peut savoir qui n'est balia bas savourer comme ça bas juger neto ba ka ba poussana biso to kota to vanda na mo déjà ba fanatique ba obongselanga déjà place ninga vanda parce que ba yambi générique déjà très bien to mataka ngolo sumo makastango ya voilà, ok, merci beaucoup à José de Londres, merci beaucoup à Mike La Duchesse, pourquoi pas Hans Luzolo, merci aussi à artiste Nabiso Babi, bon séjour à Junior Wendo, bon séjour c'est-à-dire moi na potote, bon séjour à Junior Wendo à Fula. Tout continue na nous na leader Nabiso, Tade de Motiki na générique ya nanu Toyokio, Zala Maele. Pour ça loger c'est-à-dire des mots qui les par là on a yo lobanini par là on a yo timbisa banani ke bazala maele po ba osala bangoje ouais nangana bagaza maele ba osala loger ninga ba nanu na mo il faut dans la confiance quand tu donnes confiance aux gens yo mo bat bazo bebana donc batutu ba bebana peut se confiance na mutu mo boye tant bo bebana boko mi ofingana donc faut zala maele po ba osala loger place aux okende oyebite faut assurer de toi donc zala maele ba osala loger place yoke okende ba kosa yo
ya za maele place yo pe mutozo kosama oza maele pozo kosana donc zala maele ba osaloger zaka na confiance na yo mo donc c'est ça. Voilà, OK, merci beaucoup. Tu as dit les mots qui na éviter ça au contredire quelque part batu ba loba na se mais loko na yambi yo moko yo zala donc rien que mieux placé pour na ko éclaircir na monde daté que zala maele ba osaloger c'est-à-dire que loba ki na artiste mission na biso atikala na wenge musique maison mia des sons, c'est vrai ou faux? Non, oui, c'est un ninga kutumaka na sino baza ya maele ba osaloger depuis kala. Ezaka ke makambo. Bimi na ngona nanu nde biso to yoki ngona nanu par rapport à ça. Nanu. Rien à voir na makambo na soke kangi mutu eza yo. Kangi yote eza peka yote. Donc ezaka lokwa lisese na tangwa circonstance nde mutu kolata ye. Biso no so kufelaka. Mais mukolo likambo ko zoyo nde yo kufeli. Donc so likambo na makambo matanga existera déjà. Soki okufeli nde azana matanga. Donc soke zuye eza problème te azamaele ba osalager mais normalement na obeli na mutu nyonso il faut uzana maele na vie pour uzana confiance kaka ya yo moko donc c'est ça donc rien à voir pour na makamna ye. Voilà, OK, merci beaucoup. T'as des mots qui les nani oyo azana sima producteur nini o azo produire album ya nano parce que déjà na kati ya nano to stoyo qui déjà ba son neti ya Willy Musheni code mondial singa pakebo jama sira jama katana déjà na kati ya nano siko nani o azana sima t'as des mots qui les c'est-à-dire que soto bi nani azana sima producteur nini o azana sima ya t'as des mots qui les po donc asala po yo ozala na nano wana. Donc c'est Tadi qui produit Tadé. Donc c'est Tadi qui produit. Tadi qui produit Tadé. Donc c'est-à-dire F perso. Des Tadé de Montikile. Tadi Koulouma produit Tadé de Montikile San Pedro l'artiste. Donc Ngamoro de producteur à Makambo donc tous les moyens sont qui n'est qu'à na yoke ça na yokanima pour naza maele ba osala nga jeté donc yo no maele ba osala jeté mais batu musunde baza maele po ba osala bango jeté batu tuka kabaza maele pe fo za maele ba osala Montikile yo bongo za maele ba osala loger yo pe za maele ba osala loger parce que na baninga bozo vanda bovandi bolelo lobi bien bukabwani ozaki maele te asala ki oje apandu basango atamusi ba photo na pour za maele te osala loger vous comprenez faut za maele ba osala loger donc za maele pe se confiance en mobile mo boye chérie baby si makamna donc zamaele ba osaloje parce confiance na chérie mo boye ti na suka baby si makamna donc zamaele ba osaloje na bi ke a choisi Matata donc Ange Céleste yende makambo choisi Matata yo yebika idéologie ndenge zali voilà 5 étoiles voilà. OK, merci beaucoup. T'as des mots tikile, c'est-à-dire que Zalaka a toujours maël po, ba osala yoje. T'as des mots tikile na kati ya nano on a découvert combien de chants, combien de rumba et puis combien de génériques. Il y en a 2 génériques na 4 chansons donc netolobaki. Donc base la yango kalaté. Donc ma moisi nango. Donner nazo loba donc nazo yo karayo kango déjà nazo la sko ya uta potezo na comparant mais en tout cas merci na ba fanatique à Congo. Ndenge bo na olingela ndenge na sali na yoki na to bimisa. Bo pesa ka place au prometa qui merci beaucoup yangona donc. Voilà, OK, merci beaucoup Christian Mila, merci beaucoup à Babi Demse Kimboko ti Babi mobala mbinga zo, merci aussi à Gucci Babi Gucci pemela mon continent et ça la danger vrai bien, merci aussi à mon artiste métier noir devant la caméra. T'as dit des mots tikile poli, doux, calme, mais d'un coup, qui toujours un an, t'as dit des mots qui na katia wenge musique à maison mère. D'un coup, t'as dit des mots qui a quitté wenge musique à maison mère. D'un coup, malamoko t'as dit des mots qui na studio, malamoko t'as dit des mots qui nanu. C'est-à-dire quelque chose sous son corps, le bito zonga kezala maïle pour bossa loger. C'est-à-dire que t'as dit des mots qui le monde entier. Eh, maman mininze mamote ma tous pépé mbete le diesel la London éviter sur le compte. Diesel la London City donc agence assure mamutu ya pépé donc il diesel la makamoto sola. Donc diesel la non nous a maïle pour bossa loger. Voilà, OK, merci beaucoup à mon sponsor Babi Noël Okito Black Dedon Solution. Babi moi na Londres ya solo Noël Okito Black Dedon Solution. Babi moi na Londres solo. Tozonga nanu zalama ele po bazo sala yoje. T'as des mots tikile. Malamoko t'as des mots tikile a quitté wenge musique à maison mais malamoko t'as des mots tikile na mouvement au grand complet. Malamoko studio malamoko nanu. C'était dit à quoi est-ce que t'as des mots tikile tango zala ki na kala na kata wenge musique à maison mais t'as des mots tikile abanda qui déjà ko se préparer ou t'as des mots tikile tango monika koki nde abimi malamoko bandu sala makambwana. Mais personne va y croire mais c'est que je sais tango longwaki
j'avais pas de musiciens tout autour de moi. En sortant, en quittant le groupe, na rekrita, ngata maramanzambe. Donc yongo mon na swa na batute na finga na batute parce que ça maramanzambe, j'ai pas de pile mais je fonctionne. Donc courir go zalate na opé la kaka. Donc pas beba ebi makambo jojo ay makambo donc eza ka nzambe mutazo permettre. Donc makambo nanga za pena na yokanema na yokesa tuezo ke nango ndenge nzambe zo permettre. Donc soki nazangi na vandi to terminer no wana tango kokisa mit okei ya mo na zeli mingi pena ba producteur te na zeli oyo monani bana Congo soutien moral financier ezo utakaka parce que bateau tala ba mission na biso ne tozoloba bloqué ba Jean-Marc Kabunda 520 giga bateau balinga ratade de montikile baza tellement ébélé dans le monde entier et tiki Jean-Marc Kabunda te okene bendati na nanu mais na okene ndenge nite baza bateau bazara na biso akoyi bakoyi MBP côté mususu bako sale côté mususu ma et ça ça dépend en considération na mutu na mna considérera makamuna na bige ba Blanchard Londolé balinga makamba ba Jokuluma balizama c'est mon moment social ba Jili Choba l'américaine donc il y a ebi makambo ndenge zalaka ba tout bazo soutenir tade de loin donc yangwana kaka elo msezate nzambe mta permettre tout ça là donc c'est ça. Merci beaucoup tade de motikile na mbikara sampe dans la katsa plateau sampe dozongi sabiso pour na yambi aux artistes musiciens chanteurs donc sabiso non na plateau on a artiste Papa Lutumba joyeux anniversaire Papa Lutumba donc 80 ans c'est pas peu de choses les ali pendant ngubate donc mamba bien pour na Papa Lutumba il a beaucoup fait pour notre musique donc pour la musique congolaise ngazo benga bibliothèque vivant donc de son vivant, il faut te reconnaître parce que Asala est belé. Et belé. Ce que tu as dit de Motiki de Tomoni déjà baninga baso kende déjà ko s'inscrire parce que Papa Lutumba tant que bino ba artiste et musicien boane loro bo PCT à part mungongo na bino. C'est-à-dire que 80 ans de Papa Lutumba déjà dans quelques jours awa tant que artiste est-ce que parmi bato basi baké ko s'inscrire pour na cadeau rien que na mungongo na bango pour ba yembe la jour wana Papa Lutumba ba interpréter Papa Lutumba. Est-ce que tu as dit de Motiki de déjà paix assis à ko s'inscrire pour interpréter jour wana banzembo Papa Lutumba. Ouais, je naza parmi bateau ba okende. Maintenant on a quitté parce que bazo kende bazo sala bateau na bateau okete biso so koti mulongo ezape na kwa mutu. Papa pe fois paiement. Vous comprenez? Papa pe fois paiement, fois vanda, fois lia ezate ke loko le makambo bat mususu ba komi ko comme ça on était comme ya bango. Donc eza makambo na biso nyonso. Toya Nkolango donc ça n'a aucun bien. Nkolango soko commissaire comme boto yereta. Parce na biso na commissaire comme on ozala, so na commissaire na ozala te mais on a lobby déjà que souhaiter mon joyeux anniversaire. Et yango déjà important. So to bien mission sur Congo tozala combien? Comprendre ce qui est permettre na che comme nazala et ozala mabete. Mais sauf que naza ko reconnaître Papa Lutumba de son vivant, na souhaiter ba joyeux anniversaire. Donc c'est ça ce qui est important. Ce qui na uto yemba kasi nanda kwa nzambe bakotuna kamituna te sima ya losambo misa esili tokobima kase na liloba moko biso nyonso amen gimayola seo liwa lokola tango tokobotamaka mimi lumbe moto na mokolo na ye na ngonga na ye. Voilà, ok, merci beaucoup Tete de Motiki. De Tete de Motiki, est-ce que à partir d'aujourd'hui, dans les longs de tous tourner déjà awa place Papa Lutumba ou Esika Fanda basi surnommant comme vraiment déjà avenir Lutumba. Oza oyebi que ce comme déjà avenir Lutumba. C'est une bonne chose dès son vivant. Artiste et ça lui avant que ami Kende la vanini mbalamoko chef de l'État yamboka na biso lobino à partir d'aujourd'hui avenir nyangu avenir oyo et comme Lutumba et ça lui on ndenge ni tanki plaisir makasi etika la bongo ezala te mkomususu ba ko changer lisusu kombo wana etika la bongo avenir Lutumba et honoré na vivant nae azole ka place wana avenir koma kombo na nga pour lelo naza Lutumba na fierté nyonso ona sala ezo motiver biso mususu place to ko sombaka misusu place to ko kendaka ba place ebele bele wana et koma pe place de Montikil place Tade place ni donc c'est une bonne chose il mérite. Il mérite à son bien on a bon côté mais tant de Holandais le quoi matabisi vaut mieux la fin que son commencement batou monsieur zara na mon pépé akabi bambongo pour na ba succès à ça mais pas Papa Lutumba pe sinini après ça biso ba verre cassé après ça biso banzembu yango lolo et fouti donc
exemple à suivre, donc rien à voir. Ok, merci beaucoup Tadé de Motiki les zongi sabiso na ba vocal na yo nano zongi sabiso na ba vocal na yo et puis to rekenda ta na ça est-ce que to oui ba ta moi chamro ya nano nano te ya non ma bete pour album déjà Nazali télévision na sala kana courant bonchenga Alex Umuti Nazali bitabe balia kanga na posote il faut longolanga poso bongoli yanga c'est normal. Donc on a ba flash bozo garder nini tozonga zonga sima c'est trop sima siko Tadé de Motiki son na lo ba par rapport ya rozonga no ebi ke devoir oyo yo tika na katia bo excuser na ba téléspectateur o bozo attend ya tala émission na biso na Congo France devoir oyo ya Tadé de Motiki o tika na katia wenge musique à maison mais ebi ke jusqu'aujourd'hui batu bazo koka koleka yango te est-ce que vous êtes conscient nazo kana nga zo ya kapena ke batu kuna bazo kale ba mingongo ndenge mungo boye tout tout c'est là na sengi ozonga na biso parce que jusqu'aujourd'hui depuis Tadé de Motiki là rien à dire rien à commenter depuis Tadé de Motiki a quitté wenge musique à maison mais a sali carrière né na album né ya nanu ba vocal ya Tadé de Motiki le tilelo na kata wenge musique à maison mais mutazo ya kokoka kotondisa yango te Tadé. Merci beaucoup na nous on informé yango na lobby ba travailler les sous ndenge so tanda ko travailler donc olukelinga ye liwa na ngai nazala ko vivre na bonheur lelo yo pesinga malheur mawe posa kolia ngana kolia nini bilolo komi bololo Bwakela mukokoli mai ekola ebota mbuma ebota nzete kwesa makasa milinga batumba milinga emona nzambe donc wa mambwasika bayemba Son Hugues le roi de la forêt aganga Tadé de Motiki le pe machamo c'est-à-dire que panza pasola nzela toleka azalaka vraiment na réseau tanga lobaka parce que devoir Tadé de Motiki le atika na wenge musique à maison mais na kota mususu place mo bazoyemba baza ko interpréter vocal à Tadé de Motiki et bi ke bakata penza bakata répétition bakati répétition bagangeli bafandisi pembele pour azoko kaka vocal à Tadé de Motiki était tanga ba na TV tant baleka pe bo bafingi pe biso baleki pe bona TV babude bato gangi parce que biso tant to interpréter bato Théoxa le roi de la forêt pas cité to interpréter bato comme abenganga Tadé de Motiki effacer les tableaux Tadé de Motiki le Panza Pasola, Tadé de Motiki le Coltan, Tadé de Motiki le Pemachamo. Il savait le pourquoi il m'avait donné tous ces noms. Et merci encore à le roi de la forêt. C'était comme on appelle ça pour fortifier et non pas si au combo au lati pour finir la ngo batutoni mais moi c'était pour le travail néna onze ba combo donc yoke ça toujours na bana musique à maison mère mobimba yoke ça na bana feeling musique parce que makamonde feeling musique ne yoke ça feeling musique ne yokanima kalate ya musique on ezalaki on dirait combo parce que Tadé de Motiki le avant aya wenge musique à maison mais azalaka déjà na ok ce n'est kala combo la feeling musique donc yango rando zongi kasi yango ndezongita ndanga nano bakisi nano implice à pozongi les kasi yango na pourquoi pas de yo bongo pour aninte il faut tant nazalaki na makambo ba amateur na sali vie professionnalisme pe na le roi de la forêt tant na sali vie professionnalisme pe na le roi de la forêt na zu orientation na bakisi na ba formation allez yango siko esali ke Tadé de Motiki le pe machamo coltan tout on a donc ne bando benga sonza mabiksi mutu na mai Elohim asalibo Jova Jiré Jova Chama net nga bando pe sanga na ba circonstances pe machamo oseloma coltan oseloma Panza Pasola la patience paye donc tout ça ils na ba circonstances on encore voilà OK merci beaucoup à Tadé de Motiki le to chité na biso poto clan émission na biso Tadé de Motiki le mot de la fin to que nous d'abord on a programme il y a orchestre na biso il y a feeling musique par rapport il y a nano évolution programme c'est toujours mardi mercredi de 12h à 18h na extrêmement campagne vers Ngouma Exaïsaï donc mardi mercredi na Ngouma na extrêmement campagne batu tout balinga Tadé de Motiki feeling musique boya wana tokutana wana na bika ba fiso masila na musique na Paris ba tonton Jagger ba tout bolingaka ba maître Blaise Ngoma ba Landry Nzamba Kaluka donc binotu donc na bika ba Nathalie Loko ba tout donc na bika Bozolanda et au sala bien
Landry Mabilama, Jean-Pierre Moussé, c'est bientôt le kilo. Toujours soudé, neto lubaka, neto ngato. Together. Together toujours ensemble. Donc Johnny Lebrun, mon inga nana motu makasi, toujours même moral neto solaka, toi ensemble. Nanu na le bébé l'été. Mais ça on a commis une rage. Merci beaucoup pour ton clan. T'as des mots qui les mots de la fin na yo. T'as des mots qui les oso promettre monde entier nini par rapport à nanu par rapport à t'as des mots qui les par rapport à feeling musique. Na promettre kaka bana monde entier boyo ka bonne musique. Na sengi na bino votre soutien sans bino musique nanga et aux annonces té. Faut boyo que ça bateau bazo kanisa mabe moko boezali, bo que ça bango soni, bo la que ça bango kete. La vie nous appartient. C'est par rapport au courage na ngane na olia na ngo binonde bo sala ke nazala bo police bato ba olinga vi na ngebeba. Merci, je vous aime beaucoup. Voilà, OK, merci beaucoup Tadé des Motikile. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Merci beaucoup à mon boss monsieur Josué Didi Pumba. Pourquoi pas à notre manager monsieur Junior Bookson Boukassa. On peut remercier aussi à Malolo Loris et la Congolia. Pourquoi pas à Mamé Milin Zimbabwe lobi motema ya batu ya tous pepele mbetelo mama Likelemba. Merci aussi à Fondation Billy Vumuka. Babi Mi José Bessa motema ya yoto bombi onanu babi sponsor officiel nangai babi Noël Okito Black de Don Solution de Makambo. Merci aussi à Chancel Mbemba de Midi sur côte si corona terrain jamais à rata. Merci aussi à Lomanisa babi Mikolo grosse moulina kotina ba jogo. Merci aussi à Lomanisa, hein, on est ensemble kande tolo ba together même moral centre Kasseri. Merci aussi à artiste tout ba libanda ba boza ebele ba José. Merci aussi à José de Londres. Merci aussi à Mike la Duchesse. Merci à Hans Luzolo. Merci boza ebele bele. Merci encore à Junior Wendo babi premier ministre et à Cultura PIV. Merci à Junior Wendo Afula. Merci aussi à Mouna artiste et métier noir devant la caméra. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Quand des grosses mouleurs, si tu solol, on te solol, mais si tu solol pas, on te solol pas. Voilà, bah moussou, babozo, quand tu kaka, kobima, baleshek, babi tchafou, ba mirinda. Voilà la grosse moulie de la presse dans ce qui est nos kaka na watis zeto. Merci aussi à Christian Mila, merci aussi à DSM Kimbokoti babi mo kondita la kaka après leader yemoro Kimbokoti. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Quant à moi, déjà grosse moulou de la presse congolaise, j'ai dit déjà merci, au revoir, bye bye. Congo France France.com site ya Solo Masolo danger Masolo kitoko. Congo France.com